Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tonton Bobo Manoka, le président, surtout il y a groupe Les Étoiles de Bobo. Eza koinda tonton moko international, tonton moko ya bien makasi. Star na biso ya tongo makasi balobi azana nouvelle moko yako informer surtout ba fan na ye ba onyon so balingaka ye ba onyon so pe balela tonton Bobo ba onyon so penza bazala kante que non soki tonton Bobo akoti na scène ezala kande ya koinda yango nouvelle ya lelo ezande boye. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce des dieux. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, yalelo vraiment na mimi libino tonton Bobo Manoka yaba Bobo, le président, surtout ya groupe Les Étoiles de Bobo. Makambo eza bandeko tonton Bobo azana nouvelle moko ya kitoko oyo penza alingi a annoncer surtout ba fan na ye. Avant to kota na moi nouvelle na biso ya lelo bandeko na osenga nanu na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya ba conseil, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba toli pas possible, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, bozwa penza bakiti na bino bovanda na système moko ya bien. Ba nouvelle a bongo et bongaka ozu penza kiti na yo ovandi wana ozoyoka ba nouvelle eza nini, eza nouvelle a libala, eza nouvelle a mwana sikazo kota to eza nouvelle a nini bandeko bozwa bakiti botia mwa mai pembeni kandenge to mesana botia mwa jina yo botia mwa biloko kolia kote mosusu ozoliaka kote mosusu ozolandaka pe Étoiline Inès TV na système moko ya tokos surtout makasi la famille. Tonton Bobo Manoka aza comédien na biso, aza star ya mboka surtout na biso. Abanda carrière na ye depuis kala, abandaki yango depuis kala makasi ekutu, abandaki na ye na makambo ma babale kobetaka bale mwa ba musique na quartier kandenge ezalaka et puis ekosalaki du coup boye aye kokota na ba makambo ya théâtre. Parcours na epe ezalaki nango facilité pona batu o bakolinga penza bayeba parcours ya tonton Bobo Manoka tosi tosalela déjà ba biographie na ye bokoki kokota kakuna bokendo tala en tout cas ba parcours nyonso ndenge abandaki carrière na ye eza nango kaka na chaîne na biso. Suko ya lelo bonne nouvelle eza nini pona batu oyo balingaka tonton Bobo ba o penza bazalaka ke non soki tonton Bobo akomi film bazalaka bato aliboso pona kokota basi bayebi déjà nouvelle mais pona batu mosusu bango penza balingaka tonton Bobo mais bamikotisaka penza te. En tout cas yango nouvelle toye koyebisa bino bandeko. Je suis sûr que ebele ya batu tolanda saison ya liboso saison 1 ya film jour et nuit ezalaki kitoko film ango. Tozalaki na ba Davina kuna, tozalaki na ba
mosusu aza nani nabosani kombo tantine Mimika Bongo nyonso to bazalaki kuna tonton Mari bazalaki na filme wana. Donc bato bazalaki mwa ebele star na biso ya monene o penza bajouaka bien Sarah Masiala bazalaki pe kuna na saison 1 wana. Sikoyo eyaki kosala ke saison 1 esilaki. Tango esilaki bato réclamaki que non esila mabe. Il fallait et continuer. Mais kotala c'est vrai. Et si là qui na suspense moko pas possible. Et ça qui film moko kitoko makasi. Siko yaki ko sila na suspense. Tango pe ba fan yango tolobaka ezalaka bien bo sala ba remarque na bino. Ezalaka bien bo sala ba commentaire na bino na système ya bien. Siko yo ba fan ya Bobo Manoka. Ba onyo so ba sepelaka na Bobo Manoka. Tango balandaki bandeko filme wana balobi te film ango eza kitoko mais façon esili suspense oyo ezosunga biso te yango basengaki tonton Bobo lokela biso saison 2 tolingi to mona penza finalité ya bien. C'est ainsi que tonton Bobo azwaki penza ta na ye nyonso mobimba. Ezaki facile parce que azaki déjà na ba film mosusu oya bando koma neti du lundi au lundi eza film moko yutaki ko sile ya pas longtemps. Donc ba film wana nyonso bazaki déjà na ba tournage côté mosusu pe il fallait, je m'excuse la famille, il fallait pe avant de saper intelligence na ye mayele na ye esika moko azongela lisusu jour et nuit deuxième saison. Yango bandeko toye ko informer bino nouvelle ya kitoko. Nouvelle ezaki film na biso ya sika, film ya deuxième saison surtout ya jour et nuit eza déjà na chaîne ya Bobo Manoka. Atia yango déjà depuis lobby. Depuis lobby déjà film et kotaki. Bandeko pona bino oyo nanu okota pona kotala te, nanu okota te en tout cas na osenga na yo kendo kota. Ceux qui pena no s'abonner na chaîne na ye ya Bobo Manoka komaka Bobo Manoka na YouTube au moins la chaîne na ye kobima kende o s'abonner kende bo soutenir surtout œuvre ya star na biso bandeko na lobakango chaque jour bomoni misalo basalaka ezalaka nango facilité mosusu biso tokanisaka ke ezaka kala muki na ye na tongo mbala moko ake tournage mbala moko te neti bango ba o ba komaka ba filme neti ba Bobo Manoka ba Belvi Kandi ba Mams ba Irsil Pechanga ba Dina na la douce ba Aida ba Naomi Barcelone bango wana nyonso ba Baby la Donja ba Grace Luzolo ba Kevin bandeko ba Rosni Muchopi ba Cardozo Mille Esprit bandeko ezalaka facile ata mukete ezalaka facile ezalaka vraiment difficile ezwaka penza bango ta nyonso mobimba ezwaka bango penza tolobaka ta nyonso mobimba mosusu ata makambo kosala azo kokane kosala lisusu te parce que intelligence na ye makambo nyonso donc na mutu na ye nyonso to eza kaka il faut na koma film il faut na silisa film oyo il faut boye donc ezalaka musala moko pas facile sikoyo pona ko apprécier bango babiso oyo pona ko apprécier bango yango na sensibilisaka surtout bato bokota na ba chaîne na bango bokende bo s'abonner bandeko bo s'abonner soki moi film asike koti bokende botala neti film on a uti koloba jour et nuit et si ekota déjà et pas ya tonton Bobo Manoka mais film wana déjà visibilité ezanango ebelete visibilité ezanango ebelete kotala nombre ya ba abonné o yazanango to kotala nombre ya ba fan na ye ba fan na ye bazalaka totalement et encore ebele ya bato basepelaka na tonton Bobo Manoka mais kotala film journée moko 17 000 views eza muke bandeko bokende bokota film asika pona ba oyo bayebaki te que non deuxième saison kokota en tout cas deuxième saison yango yo eza nouvelle moko ya kitoko ya ebela bato baoloba bino bozangaka makambo ya koloba te peut-être yo ozana na posa ba informer yo te mais eza na bato mosusu bazalaka na posa boye peut-être ayebaki na ye te
comme toye ko informer boyo mona bato mosusu ba sepelaka batindela ba biso kutu ba message o mona oh merci beaucoup pour na information pesi biso yango tozalaka awa te ke no kaka eza ya koinda kuna biso yeyo toye eza ya koinda te toyaka pe pona ko informer bino soki mwa film ya sika neti mikolo oyo film pe ya sika na ye moko la patrona Bellevie kandi ya ba Bellevie mama na bango film déjà ya sika pe si ekota Le Monde bande konde likambo film moko ya kitoko soki peut-être oyebaki no te ke no film wana ya Josué esila nango oyo ya sika nde eza déjà ebanda déjà depuis lobi déjà tozaki na deuxième épisode donc eza mwa bongo toyaka kopesa bino ba information oyo eza exact toyaka pe kosala ba analyse toye pe topesi ba toli na système moko ya bien donc ezalaka mwa bongo mwa toli nanga en passant bandeko ka pona basi ya mabala basi ya mabala bakoinanga pas possible baloba tuka yango yo etwali novandela ka biso to se sunga bandeko toyebi ke ba erreur ebele eutaka mingi pa ya biso basi c'est vrai mibali pe bazalaka na ba erreur mais biso basi ya biso elekisaka pourquoi parce que toza batu moko tolingaka koyoka ebele tolela biyoka nde ezalaka erreur ya biso basi yango bandeko na lingaka mingi kopesa toli na basi parce que eza na basi mosusu bapesa bango éducation ya kitoko epa ya baparent na bango mais vu ba réalité vu peut-être ba embouteillage okutani soki na nani yepe ayebisi yo boye ya beteli yo lisolo boye tellement que tolingaka koyoka omona muntu abungi na kobunga nzela na ye toli na biso ya lelo eza que la Bible recommande surtout à la femme d'être soumise envers son mari. Bandeko, soumission ezalaka eloko moko ya motuya. Soumission dans les mariages eza eloko moko ya kitoko makasi. Mobali nyonso alingaka mwasi oyo aza soumise. Soki oza na soumission te na ndako ya libala bandeko, ekozala pasi makasi toyebi que il y a tant de femmes bazaka na ba complication makasi surtout basi o babotama basi bana liboso sikoti ya wana tina ndako libala azokoti sango ebele ya batu ba comprendre kana bango te surtout ceux qui a bali peut-être jusqu'à 10 ans de mariage donc on a batu mosusu ba komi ko comprendre donc eza kiyaya oyo nazalaki nango na ndako ya ba parents na yango kiyaya wana pe na kotisi yango na ndako ya libala omoni mwasi azo imposa ka mobali azo menasa kutu mobali neti kandenge abandaki ko imposer baleki na ye abandaki ko menacer baleki na ye akomi ko sala ngo pe na ndako ya libala ezalaka mwa pasi yango basi soki oyebike ozalaka mwana liboso na famille na yo nde mutu babota yo mwana liboso soki eza tant que non mariage komi fo obala commence déjà à travailler sur ton comportement parce que comportement na yo ekokende kwa affecter mingi mariage na yo ebele ya batu soki bosali déjà ba constant na basi oyo bazalaka bana liboso epai na bango bazalaka na système oyo ya dictature ya imposition surtout dans les mariages alors esengaka ezalaka pe bien soki quand même omonike tango ya kobala ekoki ozwi mobali na tango ka ya prédot wana ka ndenge tozalaka prédot ki fiançailles en tout cas zwa pétant ya ko bongisa comportement na yo ya ko étudier ko travailler surtout sur ton comportement et ko sunga mingi makasi ceux qui ont travaillé sur ango komona ki soumission et kokota parce que lelo mibale belé bazo lela basi bazanga soumission mais ceux qui totale mingi soumission wana eza surtout basi o bazabana liboso na ba famille na bango eza ka mike penza oyo bakotaka na ba soumission mais la plupart des femmes je le dis en général toyebi bandeko ba couple ebele ya oyo basi bazaki bana liboso bazabana liboso na ba famille na bango en tout cas ebele d'entre elles soumission eza nango te donc bango ezaka ki imposition zo imposer mobali azo sala ki dictature na ndako libala azo kanisa ki mobali wana azapeleki na ye
Donc ebele baosala bongo sikoyo la plupart ya mibali pe baosepela na bango te. Mobali nyonso alingaka à se sentir comme le chef de la maison, à se sentir que non c'est moi le papa de la maison. Sikoyo soki yo mwasi ozoya na ba imposition, ozoya na ba dictature moko boye, en tout cas mobali ako se sentir que non mwasi nanga azalaka soumise te. Peut-être de toi-même tu te dis que non nazalaka nanga soumise, mais comportement na yo, qui dictature na yo, qui imposition na yo et osala ke oza na yo soumise lisusu te. Mais pona bandeko mosusu eza bandeko mosusu pe aza mwana suka to babotaki ye na katikati ka ndenge ezalaka soumission eza te. Na osenga na yo ndeko, travaille sur ta soumission. Soumission eganyaka mitema penza ya mibali. Mobali alinga komona mwasi oyo aza soumise, mwasi oyo azo mikitisa, mwasi oyo azo pesa mobali valeur, azo pesa mobali na ye place ya ki mobali. Mais soki kozala mwasi moko yo pe olingi pe mobali ayoka yo, yo pe olingi o imposer mobali, yo pe olingi soki ndenge nini e ozalaka bitumba na ndako ya libala. Soumission bandeko na sengi na basi ya mabala, surtout soumission place nyonso ozotambola soki omoni ke de toi-même peut-être ozokoka te ozala soumise envers ton mari. En tout cas je te prierai surtout de beaucoup prier, parce que Saint-Esprit pe asungaka ebele ya bato sur le plan comportemental. Au mona ba comportement mosusu moko boye ozokoka na yo kotika ngote, mais avec l'aide de la prière, avec l'aide du Saint-Esprit surtout, au mona ki ba comportement mosusu ekokweya. Okozala mwasi moko kitoko, mwasi exemplaire, mwasi moko oyo Bible ezoloba qui trouvera une femme vertueuse. Okozala pe bongo. Yango mwa toli ya muke kaka tolinga ki topesa basi bo inanga te. Ezaka conseil soki kosunga yo te, peut-être osunga ndeko na yo to mwana na yo à la longue na système moko ya bien makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na suka ya partage na biso ya lelo, botie la biso ba j'aime, ba commentaire, bo sale la biso pe ba partage na système surtout ya Tokos Makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.